yo ça bi ko mi ça coûte c'est dit nga coûte on so moi tabani mais na moi non nga ko melanga ba risque beta bo tu vois présence ya ba soda sud-africain présence ya ba soda égyptien oui eza ndengwana ba bi ke ngwange oyo ndenga kota ki na lidusu amapeka na lidusu yaki na mandokiti akika na mandokiti c'est dit tant que banda puis bazuye nde ba vention sur ici là ma peuple congolais belé ok yako tout à fait bon repentir bon la motem mais bino bible butanga te bino ka komela makila ba sikola mito ba soda sud-africain ba mwa baye oyebi ba mesi d'africain ba kota ngata ba nzete ba se déxer ta nzete oyo bulo kwa nzete me soda okaka la na gangle ba totwa okiti ba de unso bino ba te toyebi ke ba te ba ba idps bolo ba kabu to lo ba ke to so pouvoir va ventiller tu serais d'accord fait partir panzanité tozaka toza pouvoir tozi pouvoir et to kan Kabila alors ni nango Kabila zo bloquer mboka nde bani Kabila nde tiyeme yo comme commentaire zini so Kabila leki na boulevard Lumumba wa o kabatka au moins Taïwan tu serais de lilingi à pam haha Kabila yoana moni China rambo pe China mama même na Kinshasa na suka bien mandef atema boybat zonga na yo abaza mombote zonga na yo sikoyo ale kasusu na ba militaire sud-africain égyptien angolais au baniba aider mukonza ba occasion sur décision donc on est boya wana boya te mo ba des autres no boya ba fine na boya nan des autres so am yeso Kabila na ba soda wana baza mato imango o ko chaka donc bon ça ndeki président beka donc agressivité donc koto bango mo bosi na ba soda baninga na sodo koto be peuple la bango ya. Bonjour, bonsoir, na balanidon sur la place céleste. Mbote na bino, mbote vous allez ébélé partout dans le monde. Vous avez la biso par la internaute na niveau Europe, na moni, c'est que toko na Suisse, maman konde chita la main de premier toujours na Suisse, na France, maman Kabas Charlotte na Belgique, maman de Charlotte, États-Unis to moni, pasteur César Mouanga, Richard Kaleka Kolongo Chibabu, na Caroline du Nord, vous en Asie, Océanie, en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo, et ça ne connaît bino Moïse bon Kantibal l'émission la mieux bolinga tolo bato auto message pour ça la art décryptage ya actualité politique merci mingi na ndeko John Maboke bino c'est ma caméra nandeko Alvin Bea neto ba lo les ofuta si matokolo banjama boto za wapi alors mkwalo dans un sengo bing ça susu o da ba ko commissaire koko na yende to ça la décryptage ya actualité politique boyeba awa ba militaire sud-africain égyptien Angola est-ce que déjà ba neba aider voya tseke di pona ino sake ida ba décryptage sur la biso na bino oui ba est-ce que baza déjà a na Kinshasa ba sate na to limbo la biso na bino mwana mboka Chibaka penga mbote bonne santé ça bien en forme c'est présentation na ba batalo pour la première fois donc il n'a pas si bandeko bazona na biso mbote nzambe pambola bino vous avez besoin de na tango na voix céleste comme langa Chibaka penga badibanga sadi nazali nzambe koko ya matete na kisenso sadi ngale na simbi yango na maboko sadi kuna soko ye au moins no nzambe ye na misaka ba député belé ngande nzambe. Merci directement d'aborder première question. Président Chiba to moni président de la République qui est en Angola, tina zo pe compte rendu pena ba ndeko batia ko yebate tout le monde a émissaire clandestinement ministre affaires ministre intérieur et Afrique du Sud ayaki notamment qu'est-ce qui se passe est-ce que ba nemi ko région de union sacrée parce que baza après ya ko déployer force da bango pour ko anéantir Kabila aussi ben expliquer ba mboka ba yeba pourquoi présence ya ba émissaire wana ba ya qu'est-ce qui se passe actuellement. Merci. Il faut ba tuba yeba to bandaki wapi to komi wapi to zo kende pe wapi omoni avant to kende na maponami réunion moko munene samaki na Angola na réunion ba benga kombo troika stratégique réunion stratégique ba ese Kabila la kisa biso pesa biso position na yo Kabila biso ba collègue na ba président à l'époque abina ko bisa bino a diété mais à bientôt nako c'est bino a diété mais à bientôt c'est-à-dire tika ba tout na ba sur la suspense pour un message bloqué ndinga pharaon un message bloqué ndinga boye bot solo la bible bino ote a diété mais à bientôt parce qu'on a bientôt on a ndé koto mona siko makamu tout bandi mais n'état pas to komi c'est-à-dire
il fallait qu'il présente la République à sa réelle salut. Parce que tout ici va bailler Kabila. C'est-à-dire n'a pas ancien président africain va comprendre que non té biso peut totika pouvoir mais muto yo te so azanderini. Ndé ba côté le pays copa. C'est-à-dire bato bazo ko rêver. C'est-à-dire ba rêver na pas rêver ba za bien na mokilo. Ozo bise kambo tala boya bité ah eza ko nsko ba no satana te. Ato mena lol. Ato no bo li fele la pe kotoni. Bo tala nsabe ate. E bo satan. C'est-à-dire ezandengo wana. Awa de tapo to komi président Kendaka Angola. Président Angola ayambi chef de l'État congolais. Basolo lima solo. C'est-à-dire Asengi Momé Koki Union sacrée calamité zo banda. Union sacrée zo banda. Ezo senga appui intervention militaire. Pour l'année. Oyebi peke Kabila kangisa ka jape be bango. Ana Kinshasa. Kabila a créé le Kobo 2 jours, 3 jours. Quand on reporter la match équipe nationale à l'époque, tu vas mettre entre national Libye boy. Ba reporter on a ba jouer na Kangama na ville. Ma sas Kabila a créé le Kouana. Ba considérer même quoi rebelle. Qui a quoi agresser gouvernement. Armée gouvernementale même ba kenda exil. Souka CPI. Ndé pays pas au Kenya. Bazo Kangai. Tala ba crime belé. Ça dit président angolais na président congolais ba sololi. Naye ngonge koki to fini et président utangola utabisa bino comme ça souste comme ça ya popola ya beta mbala moko da tolek ko to bisa frapper maman ya utabisa bino comme ça kutu te c'est dit nga kutu no so mo tabani mais na mo tono ngoko melanga ba risque beta bo so ba présence ya ba soda sud-africain présence ya ba soda égyptien oui ezandengwana babi te ngwange oyo ndenga kota ki na lidusu amapeka na lidusu yaki na mandokiti akika na mandokiti c'est-à-dire tant que banda puis bazuye nde ba vention sur ici là. OK, merci de continuer mais avant de continuer to tela de to ode to landa na to yeba ah Julien Paluku to landa kolanda comment maloba Julien Paluku au commenter ta ekoko. Antoine Félix Tshisekedi. C'est lui qui a la manette, c'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a la police, c'est lui qui a les services actuellement. Continuez à croire à l'illusion qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui viendrait pour trouver des solutions, c'est vraiment illusoire. C'est un conseil gratuit que je formule à l'intention de la population qui me suit. OK, commentaire mouké pour Namaloba Julien Paluku c'est vraiment quoi attaque assez gouverner non Kivu. Na bete lié pendant ma beaucoup. Aucune habité. Batu musu bossa ba illusion. Net la lié azolo. Moi mso bondi o comme cette bandota baba soka loti ndoto en tout cas. So ebi basina bangote abaka ça dit on comprend un petit. Ndomoni Paluku alobia. Ça dit quand bozo rêver, ça tout à rêver. Tu sais que il est chef de l'état. Tu serais dans un impérium. Obi que impérium otonuka bokala. Depuis tu serais le père. Imperium. C'est quoi toujours un imperium? C'est-à-dire, la police, Marambutu et Zaliwana. Il y a le chef de l'État. Soit avec non, Simbaï, bah au Simba. C'est-à-dire, soit tu m'as dit, au sein de l'intervention militaire, n'a pas collègue africain. Et en plus, Azo comme président africain. Je n'ai pas lu qu'on a raison. Habite au Tigre, ce qu'on rêvait pas bas. Toya ko pembe la mokonza mboka, toye bisaye que non, toye na biso. Il y a tout le monde à ça y est. Pas moi que non, Yémen. Bakisaki na avion Yémen Yémen to c'est la mutema kita na avion na kota kokota te mu adan shikata escolta tina parler na sko parler kata bi Yémen o to c'est la mutema bakite na avion sko biso ba petit poisson somme ces années nde comprendre aye il y a pas petit message wana na ba collègue na FCC bateau Pharaon que kokufa baba accompagner yoka katoke à l'attaque soit l'attaque wana Thomas écoute zipama boko yoka à l'attaque wana Thomas écoute zipama boko yoka à l'attaque wana parce que biso to sandi à l'attaque wana et si bazindi ba choli banda kuna bino wana biso ko to na ndako na bino to si makona biso to cheli kolo ya ba fauteuil na bino na ba salon to oningisa makolo sko di yala na champagne no o nani ala tunda ndeko men oningisa no boya ala tundu wala la tundu so banganu ba ko melaye to ebite so pe bankoba to ebite e bibembela bilo ya somo
pour makila mabe dona mbisi na mai osepa na bino te aba ododa do na bino po bozala makila na maboko na bino boboma peuple congolais belé ok yako tout à fait bo repentir bo la motema mais bino bible butanga ate bino ka komela makila bato sikola minuto ba soda sud-africain bango abaye oyebi ba sud-africain ba kota ngata ba nzete ba se d'exercer nzete oyo bule kwa nzete mais soda okaka la na anglais ba totwa okiti ba de onso bino ba tayi depes bolo baka bo mo ba ina bango to we bogolo ba toyebi ke bateba baka idepes bolo baka bo to loba ke to zo pouvoir va ventiller tu serais d'accord fait partir panzanité tozara toza pouvoir tozi pouvoir et to kan Kabila alors ni nango Kabila zo bloquer mboka nde bani Kabila nde tiyeme yo comme commentaire zini so Kabila leki na boulevard Lumumba wa o kabatka au moins Taïwan tu serais de lilingi à pam haha Kabila yoana moni China rambo pe China rambo même na Kinshasa na suka bien mandef atema boybat zonga na yo abaza mombote zonga na yo sikoyo ale kasusu tu serais le gars système ka mwana mayele o me filme ya Shakisha okobomanga lelo dans ce système ka okobomanga lelo a kati ce qu'on a minute on derrière mai a repère que non oui na tika pena aller nati do mukamati makolo betaka pa okimia okake kene na banga tinda be mise na bangola tinda be mise partout bazete bozonga kuna toko ni mateke accord ya deux personnes est bloqué mbok mais constitution na bien sali est-ce que deux personnes pour ça l'accord ya on botam c'est la ngombo mutu mususu on peut accord ndé na mutu ngala toza na coalition si on a dit que l'élection après 20 ans il faut se plaindre non tout ça ensemble mais comment on va dire que non tout ça gouvernement d'union nationale si réellement tout ça bilan d'accord bon pour yam mais bon monter mon point c'est que accord c'est sili so na timo mungo mo muke otala message ya Kabundi on le bien qui quitte abi accord c'est kufa c'est dit ezali ka ndé ba quelques-uns ba de côté bozano mais pour na biso base banda kala je me suis on va na plateau ba nini fils muko va penser la prophétie mais ba ko encadrer en outil accord c'est kufa kala et ba comment c'est ce que président beta mbu c'était na mai panzana mba moko biso to katisa be Egypte basani batinda bo be Egypte bazami te mabe Egypte bozo kabi mwana muke tone ka mais ajali ka ba des bani bébé au moins moi muke boy ceux qui akata te biso to ba chômeur mais attends moi j'ai ça 100 francs ba okata yo milliardaire ce ko kata te ni comme comme lio c'est un problème boy ndeko tirer dans ça na moni mwana nsem ba ngina ko tuvi na nsem batali mutu na ye fi bo amke azo bien ye pe ya batali alors peut-être ba ne ba intervention liban des yeux boy peut-être ba zu information que na kata la même fitation ça toujours mais obéir toujours dans Kabila mais ngana lobango med fois déjà même na barangi na sala kango armée les plus infiltrés na monde des armée congolaise na départ à Mobutu lo ni Afrique de la Biso talaka ba petsa ba kadogo azo parvenir ko boma un colonel full o azala ba titre académie militaire koleka ba bo bon colonel full bo jadi ba ye ba koti ba fond biso na mateto wana bana ba beta biso masasi ba soda ngolais et ba soda rwandais à l'époque tu peux pas policier na biso ici no président longola bato très mauvais comme la guerre arrive là mais policier pena ba bibi ba matina moto na minduku bazoya biso ba combattant mika wana lelo libe baye policier ba boki mata président minozap ba benga na yo na binga président ko ba kanga balibele mbali na monde ba cacho 100% na yibate na piate na viola mutute mais pour combattre Tshisekedi contre prison zalawana allez shimama fandana fingu pia ah na sali nini ya bobo mapamba ndeko na bino mais ba position président panza bato na rayawa wago moko zoya wana eza wago na bisote eza ba soda étranger ba rwandais bazana kasi na ba burundais na ba tanzanien bongo dingala ba yebite dona biso moko bote biso no grande compréhension kota ba ancien combattant nasi ba combattant to panzana message ba soda congolais o eza bisote ça dit ngolo bani ça dit armée la 15 alors so indeni mais soka ki pena que donc ba beta masas 18 personnes ba kufa abu pourtant boy papa mo ko kufela ngana nzoto ça dit tant ba beti ça dit président l'état to memaye boye pichu akufa je suis même maintenant moi signer à témoigner de akufa mi chope bima ça dit toza bibembe na biso bibembe comment ça dit
on a un hôpital d'État qui est service à renseignement Kabila à l'époque, basu bibembe wana tout baké. Donc le bibembe to tika si 12 wana. Kay bembe on est to kunda. 11 jours se porter disparition ba boka ba ngandoi. Sko, tala score mandingwa. Parce que bon FC Union so bassin c'est baye ba mabi basala et puis baza arrogant. Bayebi na bango, ça dit pour la mreza sko ni. Bayebi ke so ba kena elle il y a droite côté Félix. Félix au Canada bango. Au Canada bango. Ba crime ba sécurité. Ba crime ba sécurité. So mon chef de l'État a commis un point que non na do 5 interventions militaires. Il y a des Égyptiens, des Sud-Africains. Parce que dans le cadre de contrôle, il y a armée, pour ça, c'est dans 80%. 20% ici qu'on a mis sur eux. Bazaza. Sauf que quelques policiers, nous sommes là, c'est moi, c'est pas bien. Nous sommes donc, na habité que na fandina un capitaine, il y a FARDC. Donc, ngana fandi, donc bazo fin chef de l'État. Alors bana, ba concertation ça ya tinani. Et aussi maté, Kabila capitaine. Capitaine, ngana capitaine. Alors bana, il a dit ngo fanda. Ngata me so fini ti seke di pona nga po tirer dans notre espoir. Pona nga. C'est dit mo teme to vimba makas pona beta mo po mbayi de pes. Oh. Papa yoke bana nzokande balaki adjudant chef, il y a la police, na sergent, il y a la police. Ça dit ba fene bena boyo ko na bien. Le roi attaque polo ti seke na bi jamais. Fona ngala bango attaque bandi. Ba bi ba congolais te ba rwandais. Capitaine a mis sa téléphone. Yo la sangani na la sauce que non ngala zana na bi yo zana. Ozaka peuple ko ko ngai. Batwa ina singani kaba capitaine habité qui capitaine na ye o datan Kabila te o datan Fati ça doit comprendre que comportement wana ça dit ce que batabo to na confiance te ba sud africain ba na bango na ba égyptien ko ba égyptien baza makasi ba égyptien ya boko yoka bango ba sniper ba bonaka bitumba likolo ça di mati banaka ça tombe bo ki ma comme si to oyela bino siko personne de la prophétie, beaucoup d'anges. Tant que vous êtes bon, bisous Hollande bino, mai pe angol. Kuna na ngambu, balbate ba ozemna na mabanga. Ye zoye bumaye. Paluku abigi na ye. Akoti lola. Et ça je ba misusu ba moni tant que je suis babaka na kulus. Moi moi bi na gauche ba ni. Obanga nzambe te, j'habite yo to dans paradis. Ndo moni ba mito FC habite. Ya na ina ngapa na yo. Limbisa masumu na kota lola. Yo so tika banda ba sete ba kubeta yo. Bokoyoka. Voilà, on va aller voir le Shada. Pas Shada, not Shada. Not Shada, avec non, et Simbati, non, Nanagio. Nanagio. Le dossier désespéré, ils ont fait ordre. Mais on peut sortir de Tindini. Tu travailles là-bas, Makila Batute, pas sanguiné, et Simbati. Président, gouvernement Oyo, il y a un sacré. Comme quand on a figure ou Banini ou Anate. So tu figure ba mususu notre bango ikasa njela ga yombo nakacha bo yombo boye ba réclamer Jacques Boé ça dit mettre ba genre ndengwana et simbate tika façon que déjà ba sud-africain ba ina bango égyptien baza bangolais baza nzinga biso pe to ko na biso yo biso pepe to ko donner to ida pe Moussé le père yo ils appellent kino oyebaki ça dit bota image Moussé le père après ça so gratuitement maïa 3 mois pour faire maï faire pour ani to la c'est que non to za ba kinois oh na roi de simba pine toi binope bon on pense que pour ça que non option bien ça dit après ça qui bino tembele azo kabino bino boko ça ba no kinga 4 tellement basili angui ceux qui zambien ceux qui soudanais ceux qui congolais à cause d'un comportement là passeport yo pe $250 $280 pour vous na bateau RVA kuna na aéroport botemisi bango mudu ata mutasubi yene na passe pas maintenant fait faut $50 mbonga na mbonga mama olive o mboka deli no mboka pena mama olive na mobile ne Kabila China ram ce que ba sindita o est-ce que ba ve kono bozo ka dero ba ebe o ba ebe ngote positif bazo mona beza bazanko ngana biso ka biso le ba ve ngana biso ke bateau yo ba ta biloka pembe oyo ke bana balati na tongo papa ikate bada motema mabe masegite
On va surtout pas parents. On va mettre moi spaghetti, moi nini, moi. Bah biloko pembe wana ça dit pour na bango ça dit bango ba ibala ça que bato na Congo qui bango d'église catholique, bango de banzambe, bango de ba représentant Jésus-Christ dans ce monde qui jamais. So na biso mambo becho la sala biso. Na monseigneur Utemi. Na biso na lela. Tu sais que les pères à Longwa pa na ndako aye pe, tu sais que les pères a Bible ko na kota, tu pas kota kaka poto kaka solution. Wa mulumba pe na koti. To travailler ma soleil si donc 98%. Et tu as 2%. Et que tu vas cata bon des aboyés bateau vie accord premier ministre en opposition to désigner mutu X. Bango basi pena rapport. Inde câble ko bonga pembe. Na bloka vous na duketo. Mayaka ya duketo. Mayaka. Bango bien. Cher président, biso to travailler 98%. Et tu pas na okaka 2%. Donc ça dit moi 98%. 98% donc a échoué. Donc muta 2%, ndeko kabela kina biso ba vanti wana. Boyela nga 250 sinon, nga na opona. Boyela nga 500 non, na opona. C'est pas ko fata seni akufi. Ko tiré de Kabila seni azuchi bala. Ko to Kabila zuna Sami Badi bang. Ko Kabila seni aliko to keika ka to baluki. Ce qu'on a mis sur plus sango et monani. Plus sango et monani. Tous la solution pour n'amboka. Au tiré dans ça là pour l'avantage à peuple congolais. Yango président quand ba sangote. Ba sango ko oyamba ki bango de chabaki ba na yo. Ba ebisa que ba poser la bango te tala to lingi boy so yo kai bango. Mamba ba dini wale ba pisi ya mutu bango fungolana. Eza bango te za mbongo Kabila pesi bango. Kabila pesi bango mbongo. Ba créer porte moko boy. Kabila eza ba Kabila. Kabila ça ba ja makasi. Ah makasi. Quand un petit joueur mais comme un grand joueur. Ça veut dire que quand on a une difficulté, na fongola di sumoko koto. Di su koto ah ba sango boya ba kabino mingi. O kombo ya tata pe ya mwana pe di mosoto ya kibondoki. Ba bozana demba bino. Bena mupongo. Ke bana bino. Ke bana bino. Biso dato yo candidat na président boy. Masolezo aussi là. Peuple aussi. Des peuples bataki match Angola na RDC. Peuple est déterminé. Derrière chef de l'État, derrière l'équipe là. Des peuples pensent non. Mais tu as déranger sur la carte. Tu as leader, tu représentant chef de l'État. Et on me dit ah, mon tu n'as pas bien accompagner le sport en boca, il se dit que ma passeport. Lui comme ma passeport, on dit ah, il a raison. Non, $9. T'as la boca en bas. Mon tu as combien 58 ans dans le passeport. Ah, non beaucoup. Mon tu as 58 ans dans le passeport. Comme le Luc et Alex. Parce que il y a passeport. Moi j'ai un passeport. Il y a un passeport. Il y a un passeport. Donc on est qu'à téléphone. Kabila Utakina. China Rambo. Bato ba vantir Cécilie, hein? Ba vantir Cécilie. Ah, comme tant tu as mikolo. Ça dit papa n'ingata la TV, ba la fa ko la. Ça dit peuple ngata à ce TV. C'est bino ba petit fuma pas beaucoup là. So te pote mutu makasi. Il y a quand des ans peuple congolais pour l'instant pour na bino kota nanu 123 entreprises ayo moko entreprise ngo koto tchango yeba na kate so za na kwatana boy. So za peut yeba raté. Ça dit awa toke na sens normal. Nous sommes dans les bons. Dans les bons, toujours soutenir le vision chef de l'État. Ça dit pour na ki maki musu ba maluku ba ki maki ma déjà ba bloquer bango. Obi maluku obi famille olive bakina na combien? Famille Fangena comme la malou. De bakana mbo ba ngba kabula ba pêcher. Tana ba vanti. Quand on peut luka mbongo, kuna ba biso mbo ba pesa ba pêcher. J'habite. Tous on a biso mais pour ça habite ba famille oyo bozana nti gouvernement nyo sa bima. Ba bi que non, o bien gouvernement nyo so kezani. Aussi ba joueur, ba grand joueur, do bataka valable. C'est une sélection 30 personnes. La sélection te que ote yo yakaka ko betaka. Tika. Yo betaka, pour tenga na betaka, na lupo. O betaka mais les matchs yakana noir. Si on me dit tout ça donc parce que numéro 9 ça déjà on numéro 9. Yemo Fati Beto numéro 9. A hôtel Maona, ça dit Mupanzi kuna, au moins que non nati Frankie Diong, ça dit yenda aussi ba justice a Ozara wana. Na justice ba dossier ba pa na ikuna dona kanda kota prison nande bo bete taka ba Kabila asara la biso Kabila kona pe na Frank Diong biso to lela awa na triomphal awa Frank Diong na mai na maboko ba do ça dit mouribon pe ba yo ka juge appelle pe la to jabe est condamné 5 ans de prison maître Frank Diong bou adopté
mutu na chaise kuna pema mai Frank Dion siko yo siko simba justice azala wana c'est-à-dire tozu Moïse Katumbi ya beta seul numéro 2 c'est-à-dire bale le kate donc bale ko le kate c'est-à-dire koto yo mbemba pe maintenant na ba po ya botana c'est-à-dire soka comme ka bu ya ko numéro 7 c'est-à-dire ba dio minunga na bazali wana c'est-à-dire beleze tambo ba ko tana kata masolo to beta siko masolo bloc siko biso siko peuple ndi to simba siko défense na poto c'est-à-dire donc on les rajoute tout donc soto sika na tolo kaka pan to pesi mbala moko avant attaque to taka c'est-à-dire agressivité offensive juste agressivité papa to so peta papa président yebeta ngo na tolo kitunga wo c'est-à-dire beaucoup ikaumba mo c'est-à-dire moi bokima wisaki awa c'est-à-dire to kanga bino parce que on so ba kimina mbongo to regete pembo na le bagelo mille fois Mobutu na liwa Mobutu to pédé 35 milliards. Mobutu assassin 35 milliards. Donc Zaïre à l'époque to pédé na mbongo wana pour na bénéfice à mususu. Kabila Mousse biso to pédé 55. Ce que to ko na mwana yo yo to ko pédé té. Yo photo fiba mo pena nyonso. Yo tire ba ini. Mwana ko tambo na ba justice international nyonso pona ko corrompre. Mais ko regretter que non Jésus ndaka président Congo. Na mo sanga na mbongo somba biscuit. Oyaki maboko pamba okozonga peka maboko pamba yaya oyaki pamba okozonga maboko pamba ululu maboko pamba oyoka. Ok, merci président Tiba na évité Ndeko John maboko ebende a signalé au tiré na 5 minutes président Tiba. J'espère que ça décryptage bien. Alors tala bandeko à caméra olola lwelu wasuka 3 minutes comme ça ngana chité tobisi numéro na WhatsApp tobisi bandeko boy bocha na se bo melama ya piyo Tshisekedi ayebi azosala pona zolo biloko parce que na yebi Tshisekedi ayebi biloko azosala so tali makambo le peuple d'abord mutayaki nango eza fachité ezaki Tshisekedi le père et biso jour bazokunda Tshisekedi le père tokendaka tina niveau ntele tout ça accompagné ba Denis Sassou Nguesso to accompagner ba biso ba leader à la base pour to gérer ba base à makasi to komaki kuna jour ba ça la cérémonie ba senga ki ba tunyo sona ba membre ba bima mutatsika ka moko tika yimo Tshisekedi fachi na katsa nini ya mausolée ya Tshisekedi bino ka mwana kota o ba sori na papa na milimu to ebité hier parce qu'on a na mission d'abe atapé conscient que non peuple congolais pour na kotsa histoire bien Tshisekedi il faut ngana récit ngai fona récit sora récit automatiquement Tshisekedi le père ba autant que tina ba classe na bana mike Tshisekedi papa moi bunda pour état des droits moi nous président de la république bani c'est ça au peuple congolais ni ngwana na pesi binombote numéro ngé zali plus 243 084 40 69 461 plus 243 084 40 69 461. Ok, merci Coco. To compagnie na suka émission na biso émission bolinga. To lo bato to invita ki Tibaka pengana ndo saki décryptage ya actualité politique. De to be toujours kene omoni mu kontamboka asinge ba puya libanda parce que bi réaction décision à peu considération des autres d'envergure il faut kazu bangini wana mboka o ba étranger au disco baza toujours loyal pas Kabila so mais ko sala ba vanti avant de peuple s'occuper na bango baninga na bango ba soda o ala takateni nde mona s'occuper na d'abord o ala ba bien informé par rapport na bango parce que peuple a aussi na ba yo monte tout ça décryptage boy ba bande wana tout na ba militaire sud-africain égyptien angolais o bani ba aider mu konza ba au cas de décision de bon on boya wana boya des autres non boya ba fina on bota nan des autres amis yesko Kabila na ba soda wana baza mato imango o ko chaka do bo rendre président beka do agressivité donc koto bango mo bo si na ba soda baninga ba sodo koto be peuple on la bango ya on a ki tout ça décryptage nan de Tibaka penga yo mtozo za besoin poser ba question numéro za to lo baté soko commis message na WhatsApp to zo msela bo pesa biso merci no pesa biso confiance merci Ndeko John Maboko Ebeno na ma caméra pour partager vidéo merci pena Coco ndenge répondre na émission soki toza pour ça na to beng sakao nzambe apambola bino affaire à sauver ciao